Fally Ipupa à réagir na statut dans le bondé nini pour na commentaire ya héritier Watanabe. Et puis monsieur polémique ya danger balobi ke single mokozoya featuring mokozoya Fally Ipupa orbeta ensemble na héritier. Et puis monsieur Mwambonge. Alors bah tout ça ba question et pourquoi pas Fally Ipupa réagir ça qui na courage au batindle ke pas faire rigola. Tout traitant on a katia ouais. Vous ba kiti bo fanda. Oui, Ranson et Sankara de Kunta va porter soutien à bango à 100% pour na Fally Ipupa na katia stade de France na ibisayo mbonge ya danger. Est-ce que Fally Ipupa akolonga to akolonga te? To moni batu bele batie mabaya basa biso image ya kala o ya Fally Ipupa ba image mo ya kala. De ba okondisa ba stade de France wana ezaka nango pour na match moko ya comment on appelle ça? Ya tennis. Il faut pas réduire stade les lots batu bele bazonga bazotela biso ba image wana pas faire croire batu que non Fally Ipupa azokondisa stade babilu vunu. Voilà. Ndeko na biso ya journaliste Marlène asaki mwasi moko oyo la tête qui fonctionne, la tête bien faite, intellectuelle na métier na ye. Mais depuis akei poto la tête ne fonctionne plus. Je suis vraiment désolé. Donc, Marlène a dérouté, a déraillé, méconnaissable depuis à commune à poto na groupe à côté n'angona. Et ça sonne comme on a dit moi c'est Marlène on s'est banalisé kitoko émission kitoko à commune à l'eau où il y a critiquer na ndenge ma bena ndenge ya kufingela batu. Voilà, on est allé quand ndenge za la kabasomera na biso siko to loba siko to panda siko yo. Likambo moko na moko tokota na kati bande ko bolingo pas un Figaro ndezalaka toujours aboko za pembe likambo na moto to pesi bino to ba mbote ba mibara mo place bozali pona bike blonda biso partout dans le monde. Voilà bozo kiti bo fanda to bandana na makambo ya héritier Watanabe balobi mikolo yoyo succès fou balobi est-ce que kokangama na sima ya Fally Ipupa yango bimisa visibilité kozana Fally Ipupa yango nezo pesa makambo to ndenge ni biso to remarquaki depuis l'année passée déjà héritier Watanabe na Fally Ipupa pesi mbwa boyi ndenge bien penza mona kendo bato bakomi ko collaborer na ndenge osakana te héritier Watanabe otanga kombo Fally Ipupa et puis Fally Ipupa zo répondre directement to mona ki yango lobby tango héritier Watanabe apesi ba force na yepe na lo bango ko na modèle wana apesi ba force na yepa Fally Ipupa et qui même pas 15 minutes pour du Caprio Fally Ipupa yepe na abeti bora télémisa lekisi yango pour vous comprendre que nos relationship ezo les très bien. Alors tout le monde batu bati mabaya tout le monde batu balobi que non tout ça baoze la featuring moko baoze la ce qui single moko oyo kozala entre Fally Ipupa na héritier Watanabe ba ko beta ba voix dio moko ona ne salamate na kati République démocratique du Congo. Alors to souhaiter bon peu ba bonne chance na bandeng zalaka toujours pour tout le ba force te pour sobi force et communiquer mususu. Voilà bande ko bolingo makambo ekende bien côté héritier na Fally Ipupa. De l'autre côté, bakoseli Fally Ipupa makambo ke non ba visa kanga ba petit Fally kanga banani mais tout monde lelo awawa na ba petit Fally ba voyager directement. Lelo tout monde ki ezalaki na no j'étais jazz na ndenoso Marlène otanga kombo avant ba critika ki ke Fally abotoli petit Fally passeport abotoli visa tout ça. Et qui même pas 2 jours tout monde petit Fally yi wana na avion na Stade de France. Les mêmes bateaux ba critiquer les Kambongo ba changer le sous maloba pendant le bakeno na ndenge za wana bango nde bataki Fally pression pour alongola soni wana abengisa petit Fally akende. Voilà. Et on a comme le baki keno ndeko na biso Marlène notre chroniqueur na yebaki musala kitoko malamu ezana ngo mabete kozala mutu ya fere to mutu ya Fally Ipupa. Mais kokota na ben oyo ndeko na biso Marlène oyo place à côté li ezali ko simba na yete soki peut-être moi parti oyo ba ko kateli ba pesela ngai et ça langa bien ben o koti nango na Kinshasa zalaka mosi ki malamu
omona mpenza keno analyse botali mpe ata okumisa fere na suka me botali bozwi mpe mwa part moko bo me depuis akomi na poto depuis akomi osangana na bato oyo akomi osangana na bango lelo awawa so Marlène a perdu la tête akomi osala baanalyse moko ya nonsense te tolobaka na anglais baanalyse moko oyo ebongi na ye te mbala moko ebebisi na nzela na ye na bandeli tozwelaka ye Marlène wana. Alors epesi biso pasi mingi, c'est le temps peut-être changer, peut-être que non zongela baanalyse na kitoko bando osala kala pour vraiment zéro depuis au côté na soza ba studio okosa no ba mission dans hôtel okosa mission dans na kati ba bar poto partout za nango kitoko ezaka raté que no soko ye ok na studio bato ba jazz ba louer pas et pas Glody peut-être ici après bandi ko finga bandi ko loba ko critiquer na façon moko bo il fallait pas ko critiquer analyse no bando sa liboso joli mutu akoboya yango te atako osali baanalyse nango critiquement moke mais bato okotina bango wana na maloba oyo komi kobima na monoko na yo c'est pas toi, il faut changer s'il te plaît. Voilà wana ezalaki makambo bakote bafali pupa ndenge ezokendelele na ba Marlène na ba jazz. Weranson peut côté na la lité to monaki Sankara de kuta bimaki asali sortie médiatique bon Sankara bomba te azali hypocrite akoma koloba maloba oya ya lobi on a TV. Il a bien dit que non, Wenge musique à maison mère, baza derrière Fally Ipupa, va porter soutien na ye, batini ba na surtout ya Wenge, ba soma ba billet ba kende po, ba kende soutenir Aigle na biso Mobutu Fally Ipupa. Voilà, ndenge zalaki yango wana. Sikoyo ba billet ya le Vanganta Weranson ya le 4 juillet ezali ko kende. Ndenge ni lolo 30 déjà, totikali na 2 mois, na 4 jours pour un concert. 64 jours, tout dans le modèle. So dans une salamité, tu dis que non, tu vois que non, bien, tu dis que non, avec le Vangantama, tout est possible, avec Génération Berceau, Makamutu et Roleka, Kitoko. Voilà, héritier Watanabe, Datinaye, il y a les 3 nazenettes de Paris, Balobi, Yann Yorch, Ati Barel Moko Likolo, il faut sauter pour mettre un coup de tête tout ça, Biwana. Atikalile Kinaye héritier Watanabe morceau dur mais pour le moment de pays tu dis que non héritier Watanabe azali tu dis que non akende très bien tu dis que non partout bosso mbabie tu dis que non akotondisa pour na minute oyo maître spirituel muto lokola ya zate. Voilà nabi que ba soutien rozala nabi que na surprise pe on sait jamais na ndebo abeta na ba Fally mikolo yo Fally pe akobeta pe tout na kati ya Zénith de Paris qui sait. Mais avant Zénith de Paris, il y a juillet, le 16 mai, héritier Watanabe dans la ville de Cape Town, na kati ya Afrique du Sud. Obabi que non, bana tout ya Afrique du Sud, bana Cape Town tout, oso mbabiye ndezala toujours le Patrick le procureur, yemoka simbi makambongo abi que non, médaille ko koya te, Cape Town kozala wo, na ndenge osakana te. Voilà. On a dit c'est un Figaro nezalaka toujours makamto bombele bino mokie mon analyse dans so mokie awa na kati ya Congo News TV ndenge zalaka toujours bolanda rango vous allez nulle part parce que nous avons analyse ya ba 5 ba 10 minutes ya ba artiste na bino obolingaka. Voilà, JB Mpena papa chéri tout droit toujours ndenge zalaka pesi bino tout droit bokende tout droit tina droit tout mona ki roi David après ko be banana Bill Clinton. Tout le monde qui est déjà à ce comme sa papa chéri, alors bah déjà que non, faut que de tout droit, tina droit. Voilà. Et Zali Bongo Saint Figaro, journaliste de la investigation, autopsie Sarabino Basango toujours na kati ya temps réel. Olingi biso benga biso na numéro zo mona na c'est awawa pour to e bandenge ni ya ko continuer. Voilà, ingeta. Bye bye.